Nani mnazangi telefone. Bakangi ngawa wana ville sans infraction. Nini nteona double faveur. Baso baba komo senga ba amani na bango. Ato filmer ngamba liboso na mona roulage ato filmer mutu. Mbala liboso roulage ato filmer mutu. Roulage ato filmer mutu yango. Bakangi nga sans infraction tala. Mikolo bakangi nga sans infraction. Bayo bapo fika ba moni nga mona muke na vola yango. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Nani mnazangi telefone. Bakangi ngawa wana ville sans infraction. Nini nteona double faveur. Baso baba komo senga ba amani na bango. Ato filmer ngamba liboso na mona roulage ato filmer mutu. Mbala liboso roulage ato filmer mutu. Roulage ato filmer mutu yango. Bakangi nga sans infraction tala. Mikolo bakangi nga sans infraction. Bayo bapo fika ba moni nga mona muke na vola yango. Soit ok kuna na suka kuna. Ole kanini na urgence ni nango zo sasa ni tu es qui? Le président de la République ou qui? Faut libérer. Donc, et puis, ils disent que Kosenga, et là, sur le Seigneur, tout ce que j'ai dans moi, puis sur la zone en montée, alors, puis c'est donc, ils ont obligé de taper ça pour Seigneur, puis ils ont obligé de taper ça pour Ozubo l'examination zela. Kawapi. Regarde-moi ça. Et Kosenga systématiquement, Balobini, Nabi ko tikara na ita, tika ngabu, oleba. Nabi, bona koma wewe besi bona misuruba besi na uti. Yo uti wapi bona kokota sansi nike cheki. Na le président de la République qui? Na Yoloba. Tous à la quartier. Embouteillage, je vois aussi na sens cynique, vraiment pas aussi. On dirait le comme bon. Vous trouvez ça aussi normal? Vous avez appelé parce que vous êtes militaire, vous avez la sens cynique. Fais-nous passer nos messieurs. Ils ont constamment négocié parce qu'ils allaient vraiment makasi mingi na bisika na lobby ceux qui ont soumis aussi ici même que sont des locaux au tien emballage pour qu'on ait maillot moko bah maintenant on s'est proposé à me dire mais ça pas de ce cas. Je trouve ça c'est normal. Même après un mot agent de sécurité toujours au Sénat parce qu'il y a beaucoup de una do una work professionally. Una one small in cardon. Una know how much cardon dey cost. I don't want to talk right now. You need to rest o. I'll come for you. Badi basos. Biso na lumami na mwenyeji soso yango yo. Mama nyake. Mama kasa. Wako na mele biso te.
Tala otiri bati abanyo kola kabiso na mboka wo. Ta botale yango. Boka mobimba ba monega. Le biloko yango ya fait. Ya fait papesi. Ya fait yango. Meka moko ya loso. Kiteni. Na basardine mibali na mafuta. Litre moko. Mais le fait que amula. Esili. Kakoka. Ndeo bapesi. Yango. Na mbulima bapesi boy. Soso mitano. Na ba loso bariku. Siko mbulima na lo mamekisa ndenge nini? Kasi to yebi te sokilu mani, sokilu siba mpurushi ya mami sokito zali ya chef kutumia to zoko yebate. Ah bon? Donc bazomo ni sabino pass. Ya kusakanda te. Boso senga siko bakonji basala nini pona ba chef. Wanga zala kya wazak ber kuria. Lola wo ya ye akomika ka kuria. Ah bon? Bomoni pass vraiment. Ya penza wo. Bamoni bino logola ba policier ya Rwanda. Papa nanga na yebi te sokito zaka ba congolais. Yangoyo bego yangoyo botinda bikende bamona yangoyo ezalo kutate pasi na pasi fete yango bandaki depuis bonne année ti lelo le 23 nde bazako ya pe Pero kita kaka na mbushima yao bakamati na bakei batekiti bakei na byangu na kabinto transport pe visto zala 0 metre amzela kutro ya kumemaga biloko baiba pesi so bale biko ezepo epoderiwa ya basi kombata yeyimu bimba badi tozokuma ya biso yango merci mingi tozopinda bakonzi bamona botinda bakonzi na ngai bamona ke yango merci mingi. Bonsoir bandeko. Tolanda video oyo tokoyeba naye naji kaka nani akomisi basoda ba clochard. Nani abebisi vie ya basoda. Video oyo eza ya 2022. Botala deja basi ya basoda ba condition bandeko pesa bango na mukonza ba clochard. Po naye desoso na sokiloso abomisi vie ya basoda. Tikala komona tena epoka Kabila basi ya basoda ubie basoda baleka ba réclamer boy. Oyo toza deja na mandat na ye deja wana sali 4 ans pe 3 ans na pouvoir. Deja condition na ye ayaki nango pona basoda olia pesa bango mbongo ndenge Kabila bandeko pesa ye azopesa basi ya basoda libani na bango bazobunda baza na front botala biloko oyo ye abandaki kopesa basi ya basoda na 2022 obomona moto aza na lukuta moko ye na bato na ye donc manipulation ezali makasi na Congo toki soki oza na archive te okweya na motambu ya bataliban. Merci. Salut les amis, joyeux Noël. Des soso o bozomona ya poids 10 eza biloko bapesi ba militaire na basi na bango balia na tous les deux fêtes ya Noël na ya bonne année. Na mwa koli o bomoni oyo eza so na 10 sakombi ya losu. Bakabola 5 sakombi na Noël, 5 sakombi na bonne année. Likolo nango bati ata eloko moko te ni tomate ni huile. Vidéo na lingi bokomisela ngango pa Maman Denise Nyakio, la première dame. Maman, avec beaucoup de respect que je vous dois. Yom oza mama oyebi ndenge nini ba fête cédé olaka. C'est comme si ba militaire na basi na bango na bana bango baza ba personne moins utile na mboko. Vraiment maman oza mama moboti réfléchir. Siko soso mi balé bo pesi ya poids 10. Moko balia na Noël, moko balia na bonne année. Ata bino moko. Vraiment maman nazana mingi ya koloba te na suki na nga wana yo oza mama bomboti yo moko. Tala PCR akoti na vola botala PCR oyo akoti na vola atuti asala accident atuti asala accident na mutu na ngai abubi botala ye PCR aza na kati tozokende na ye tala PCR yeyo azwi mutuka nanga sans autorisation azwi mutuka sans autorisation atuti yeyo botala ye peuple congolais nakangi chauffeur oyo j'espère komoni ye nazo filmer yango parce que nakangi ye alobi azomemanga efa na bango peuple congolais bino moko bozomona nga nalingi makelele te nakangi ye nayebi so tokende biro alingi te alors azomema ngai soki kote azomema ngai nayebi te me nakangi ye ndenge aza wana kote to azomema nga nakokende na ye nazoyebisa papa kitisa ngai te okita te eti mokonzi tokende ayo bozoyoka te merci mema ngai esika to omoni omema ngai loko ozomema nga mema ngai tokei kitisanga na oloba kitisa ngai oti wapi
ngana kangi yo ezali kamba wo solo la c'était prévu to solo la ngana yo depuis l'envoyé bon mais ninga ti likolo ko merci continue ba konjibo mona nous on peuple congolais omoninga na ye na station na ye kosomba essence bayibinga mbongo na kati ya station na Kinani alors komanda oyo azoparvenir kotindika nga na mbongo na nga moko na ye nazo komanda na likabuto soki betanga masasi beta tuma betanga masasi betanga non betanga masasi mbongo na nga nazo reklame mbongo na ngai obe ozokiselanga mbongo na nga ozokiselanga mbongo lelo betanga masasi bakonzi ya mboka s'il vous plaît gouvernement bomona babiloko ya boye nga na kota déjà kashoka na biloko yake no bakangi yo osali eloko ya malunga te eloko te bakangi nga na kota kasho mais na ye naloba na makambo boye video bomoni nga nde mutu bamenase cause eza nini cause eza na station na ye kosomba essence na kati ya station e na ye kosomba essence na kati ya station ya carburant na pesi mbongo comme d'habitude ndenge ezalaka après natala na compteur bakati nga mbongo natu bokati nga mbongo pourquoi ere nazotuna pompier wana azoyebisa nga ono bato nyonso bazoya awa bakata bango mbongo yo ka mutu bamoni yo mutu ka momoni ka mutu faut réclamer na réclamer te pona neza mbongo nanga soki okati nga ifo yebisa nga biti nini okateli yango o gera na biso nde mutu alobi mutu nyonso osomba kabirawa ifo bakata ye mbongo nde nalobi soki mutu nyonso osomba kabirawa bakata ye mbongo basignalaka bien avant eza mbongo nanga eza nanu muke ere na tie nanu esansa muke boye bokati nga lisusu mbongo bozongiselanga mbongo nanga je wana boyi era boyi après policier au bomoi azo charger munduki abetanga masasi pona nini na réclamer mbongo mwana wana o ya pompier wana azo finganga mama na yo boye bande konanga bomoni acte oyo na agirte gouvernement congolais bomoni très bien na filmer kutu ndio moni ko na filmer na agirte mais mukolo ezali na respecter nanga bango bazwi mbongo nanga balie batindiki nga libanda na sali bango eloko te mbongo nanga moko na station eza na Rekinal na Lemba na Rekinal j'espère policier bate bele bayebi merci beaucoup policier azo parvenir oyebisa ngai osala eloko te mon colonel Mohamed yo mtozo gérer moamba omoni policier aza policier na yo merci beaucoup mokonzi bomoni ba oya salinga bolo bageno batu wana basali ba policier boy mais bozo bosana ba acte bango basala na biso toi peuple congolais toi na droit eza droit na nga na en tant que client na ke somba na ko yibate merci beaucoup. Bonjour tout le monde, c'est inacceptable. Bandeko batinga vidéo tout à l'heure à aboyer, nous avons un casting mais na kosala quand même mon sala.
C'est inacceptable. Comment est-ce possible un policier a joué drapeau ya mboka ou est éliminé à souciette à longoli yango à keina yango za ko pesa mboka en quelque sorte. Et ba population ezo benga ye zongi sa boya keina yango parce que sali mokano pe sentiment na ye. Natali vidéo yango malamu oyo eza lokola na quartier Kauka côté à Wenze Makolongo papo kiki chasa yango toyebi yango mwa malamu penza to na vidéo oyo. Ifia longoli drapeau na souciate akina ngo wapi? Wow, mboka ndeni. Policier l'ont une drapeau na souciate. C'est quel pays ça? Wow! Wow! Makambo lenge loye penza. Tosengi na ministre ya intérieur ba interpelle d'abord commandant à ville, commandant à ville ba identifier ces policiers, à la juger et condamner. Ni beko sengili to samara na kat na mboka. Comment est-ce possible drapeau ya mboka etelemi ozo pesa mboka na miso boyi na mokolo boko ozo pesa mboka. C'est quoi cette histoire? Respecte pour notre drapeau ya mboka ezalité. C'est quel genre de policier? Armée ezali esika discipline militaire ezo longwa kati ya bato mosusu boni makambo ezo salima na kati na mboka. Toujours c'est la penza était ba sanction très sévère et salim parce que na vidéo oyo on peut bien identifier et pas il kambo salimi ngana moni yango et salimi na quartier Kauka côté à Wenze Makolongo parce que naza kino na yibi na tambola kana zo yemoni sika iwana iza côté à Wenze Makolongo côté paroisse Sainte-Marie Goretti. Merci na ba konzi ya mboka ba konzi ya la police ba identifier ces monsieur. Allez. Oyoki elengi ya Congo.